Bonjour, 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 bonjour. Mbote, mbote, mingi na bino nyoso tu ba bolinga maman ili anitu. Na pesi no ba mbote bele ba ebwe ma vimpi. Muko wazima, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawa asili kola musabiso na makasi na tongo ya lelo. Toza déjà mercredi. Date na bosa. C'est le 12, hein. Toza le 12 avril telelo. Ah oui, ah le 12 avril. Ouais, toi le 12 avril lelo. Na pesi ba mbote mingi to pesi nzambe alola merci na ninga sikola musabiso na makasi pamba te kolala kolamuka eza habitude te soki nzambe apesi yo pe mabomo na tongo kumisa nzambe pesa nzambe merci parce que ba o batiki biso na mokwa lelo toleki bango na eloko te ba o pe bazana ba hôpitaux bazobela bazana ba maladie ndenge na ndenge pe toleki bango kana eloko moko te ezaka grâce ya nzambe nde tosili kolamuka na tongo ya lelo merci mingi na bino nyonso to ba o bo dispose tanga bino pona otala maman Elia Nitu to pe pona koyoka maman Elia Nitu nalobaka toujours que émission na ngeza pona kobebisa te kasi ezaka pona kobongisa surtout soko teli on liso malamu okomona ke eza pona kobebisa te kasi ezali pona kobongisa mingi awa na Elia Nitu TV tosula makambo ya bino mo bomona pe titre Elia Nitu TV préparons-nous pour le mariage tosolaka mingi makambo oyo etalaka mabala du vrai du vécu du quotidien onde tosololaka yango na soki likambo ezali elobi nango ata frère na biso Jeff Fonge nyonso tokomona tokosala nini tokoloba ndenge papa na biso frère Jeff Fonge alobaka nyonso tokomona tokoloba alors lelo nga la vandi na nga na tongo lelo awa mama moko abenginga na maya miso na kolela mama Nitu mama nga bi mama nga bi mama tika na kolela soko bengi mutu expliquer likambo zolela boyo ya pe kolelisa nga ponga pe na zaka na maya miso moko na maya miso na nga ezaka musika te nini mama ya kolelisa nga mama tayo moko mama pambule bele boye mama na lambeli ye mama na boteli ye mama lelo atiki nga mama ngabe olambeli oboteli lelo atiki yo nani atiki yo o mobali apa singaki mobali na ye babanda kovanda mama ndi na boteli ye mwana tovandi na ye mama tovandi pendant 6 ans na lambi mama na lamba kapenza ko lamba na lambelaka ye me lelo oyo mobali asali nini atiki nga abengisi mwasi na ye kouta Congo nzoka mwasi na lika na banzela Grèce kuna mama nga na yebaka te na ndenge mwasi akokoma awa na kati ya mboka France ngai yo nasina sali samusa na ngai ya nga lelo eza samusa na mikate to ana ntongo na chana te na chaka moko kwa mafuta wa kosote pambe ya bibisa na display voilà samusa ya mwana oyo ngai nasali deja pana biso na Elia Nitu TV eleka boye tosololaka nde boye prépare-nous pour le mariage ezalaka nde boye nayebisa bino mpe misala ngai nyonso ezalaka nango significatif mama nalambi mama na ngai nayebisi yo mama nalambeli ye mama toboti bana nazikisi maboko na nga na moto mama lelo yatiki nga mama nzoka nde abengisa mwasi kouta na Grèce mama nayebaki te mwasi ayaki na miniti oyo tooloba mama atya mwasi na foyer ye patika ngai akenda na ye ngai mama ntango toyebisa bino ke libala ya yaka tovanda ezalaka malamu te libala ya yaka tovanda eza libala ya mabe bolingo ya yaka tovanda eza bolingo ya mabe eza bolingo ya malamu te yaka tovanda bokende koyoka kuna epai ya papa Charles bameko akoyebisa bino po mikolo na osepe na papa Charles azoniata soko anyati embrayage a désembrayé a kotisi premier alongo na premier ke na deuxième alongo na deuxième ke na troisième alongo na troisième quatrième aketi na cinquième vitesse papa Charles bameko félicitations na po mikolo oyo azoniata penza makambo ya mabala bandeko na ngai mafuta ozoki moto malamu te bien ndeni ozoki moto bien mama na bandeki kolamba mama nazolamba na osala nyonso adecevoir nga te adecevoir yo te yo ndo oyebaki te ye asali nini asakani na basentima na yo asakani na esprit na yo autilize yo kaka pourquoi parce que akotaki oza na ndako lokolo ozalaki na ndako kovanda atali abi oli nasala badepense nakende kozwa ndako tika nakosa mwasi yo bolingo nabotise mpe na mwana mpo akanisa mpenza ke nasaka nini ke nalingaka ye yango asakani na yo pona nini soki bamikolo bakote ya bolinga koyoka te bino bokanisaka soki oki okota na ndako ya libala omikoti ndako ya libala yo moko oboti na mwana nde bolingo yango wana mobali alingi yo te
tokobanda kobelela tokobanda koloba ti mokolo nini bobanda koyoka mokolo nini bokoyoka soki mikolo baya koyebisa bino boyokaka soki mokolo baya koloba yini fo koyoka na bayembi kutu bango bayembaka ke systeme ayaka tovanda loko tusomba bana na ngai mes jeunes filles na bayembi bazombela bino systeme ayaka tovanda loko tusomba eza systeme moko mabe parce que yo mwasi soki nanu mobali apeseli na yo mbongo ya libala te yo moko ozwi oke komikotisa epai ya mobali bovandi kovanda na mobali bovandi ale yo titititi abotso na mwana motema na eza pa na yo te motema na ye ezalaki epai ya mwasi na ye oyo atikaki na Kongo mwasi oyo atikaki na Kongo nde esika motema na ezalaki nde nayebi soki soki obandi kosala mobali bilubu nde ngai na osala boye ngai c'est normal nazikisa maboko. Moi, je suis en train de faire le samoussa pour mon amoureux de mari. Et puis, c'est un pour ça, samoussa n'a pas de kalinga pour Chiralia. Mikate n'a pas pour mon 1m85. Alia n'est parce que je suis marié légalement. Libala, on a toujours. N'a pas beaucoup de gens qui ont été balangai. Baba linga na famille. Baba linga na l'état, tozu pena bénédiction nuptiale. Voilà, je peux me permettre ya kolamba banzungu boende bomoni oyo so bomoni banzungu. Wana ezambis na oke sa school. Oyo ezama bomona lamba kilobi na butu, oyo ezambis na zo kende kolamba sikoyo. Awa bomoni déjà parti na ngai mikate na betaka parti belete muke poto zaka biso mibale pona parti vana mingi te. Awa samusa na biso tozo kende kolia, nazo sa samusa do to lia samusa na mikate to mela na chocolat chaud. Voilà. Na chocolat chaud to kelia po moi malili ezali moi mbula moi bozo beta moi malili moko bo ezali et bonka na chocolat chaud moi malili oza siko ana ba dezo bonka na chocolat chaud na moi samusa moi mikate moto ko bomela nzoto boye parce que yebi ke ndenge na zawa na za légitime babalanga na nyoso du début à la fin oyebi ke za devoir na yo o ko boma nzoto na lambela mobali po se pesa mobali parce que tangu nzambe asalaka Adam amonaka kazaka incomplet ayeko sala Eve ayebise na selilo aide semblable aide wana yango ya koede ya koyeba kolambela mobali kosala mobali bilubu nde na osala boy yango nde devoir ya mwasi pona ni bozomi kotsaka mabala ke mobali abali yo te oza pe na ndako na yo oyo ke mobali aye na ndako na azovanda mobali azolala na ndako na azolamuka azosalela mai encore bino bato ndenge na bakotsa mibali na ndako ndenge bolengelaka mibali kolengela mobali osomba whisky mabe osomba champagne mabe osomba chapeau mabe osomba basket wana bosala po ane ozosala ozolengela po ozobanga akimanga te l'amour ne s'achète pas l'amour est naturel basuma bolingo na mbongo te bolingo ezele komoko eza ya naturel bokoma kosomba bolingo na mbongo voilà pourquoi bozoza là dessus moi si ya solo mobali fa bala ye pe mobali tango azobala yo ya kobata mapete po eza na bato mususu basaka mabala ya kobata okomona ka moi ça na pete na mosapi obabala leki wapi to mona kite libala que les mariages sont honorés de tous c'est la Bible qui le dit que les mariages sont honorés de tous et là qu'est-ce qui libala il faut battre bobala na miso ya bato ba mona ndenge bobala ni ba moni penza que oui boye na famille mobala apesi biloko kimbundi ya papa kimbundi ya mama chaussette nyonso to bapesi ngako tout temps bakende kobala nga famille singaka nango te single pa boucler na nga bi bongo bino ba costume bango bosinga ezanga single bolata costume wana pa boucler na nga pa zaka lokwa muluba papa mombata me bizali ba luba po biso ba toza avantage papa boucler nga mombata me bizali ya ba luba ezalaka na papa nga bo foti na epete lokwa zaki na mbongo yango zaka avantage que cela me repose en paix kombo o ngana potara ya nitu kolo kombo nitu azalaki lo lendo lo fundu pa bokilo bonzaki de peka na raza fundu po akina mbongo na ye zika maboko bonambala apesi yo mbongo que les mariages soient honorés de tous il faut moi seba ko bala yo batu bavandi babeti kinzonzo ba Kongo balakisa biso nyonso po elata batu nyonso kinzonzo ezaki ya ba Kongo ekomi ya ba Congolais nyonso tu voilà yango ekomi dore kitoko boy kinzonzi idore kitoko bien voilà ngala yango boy il faut ba ko bala yo mwasi famille ya papa evandi famille ya mama evandi babali yo
bolongo wana boke na mairie na l'état pour bible ezo recommandé que faut bokene na l'état boke na l'état bo signé par l'état bapesi bino livret de famille bokoma koporte bakomba mibali ozo porte koma mobali abala te baporta kombo bongo te ma mais eza malchance baporta koma mobali abali apesi le mbongo libala mobali ake kobala wana mairie boke kobozwi bénédiction nuptiale wana ndo koporte kombo na ye bokoma kosala ka makambo na sentiment basi mosusu baoki ebala bango na nkuku omonaka apete na mosapi me place babalelaki ye emonani te eske bakenda kopesa mbongo libala emonani te mairie bokendaki emonani te bénédiction nuptiale emonani te okakako na bala naza mwasi ya moto me babalaki koteleli libala kaka maloba bolingi kokotisaka mibali na bandako mama na bandaki kolamba mo bandaki kolamba mpo bandaki kolengela mobali te balengelaka mobali ya bali botika bizaleli wana ya kobondelaka mibali mwasi abondelaka mobali oyo abali ye mobali oyo abali ye okokobondela eza normal soki mwa likambo bi c'est mon mari mais mobali oyo abali yo te mama oyo apesi lo mbongo libala te aye na ndako na yo akoti na ndako na yo abandi kovanda na ndako no azosukola mai ofele mpo ndenge eza wana yo moko olobi ke yo moko ozofuta ndako ya futa keloko te mais c'est normal posa amoni faiblesse amoni ke oza faible oza na posa mobali oza na posa kolala na mobali olamuka na mobali amoni ke oza faible c'est normal asakana na yo pourquoi tu na 21e siècle ba 2023 bolinga mibali basakanaka na bino bamosusu bango na kutu bazolo bango ata ba 75 bazobala bon bino bato na ba 30 d'années po ani kominyo kola boy sikoyo awa yake antiko na mwana ti sikoyo charge ya mwana wana innocent moto ya kosala nini kobokola mwana innocent kobokola mwana bokoli mwana tango mwana koma kobala pele kwaza mwana mwasi te tolukaka papa na ye papa na za bomoy tolukaka papa na mais papa na yake yasa nini atiki yo otikala ko souffrir na mwana oui faut eza ya yo parce que mobali ti avandi na yo komona tate ke téléphone moi suspect ezali aza na mwasi na Congo atika mwasi na Congo avandi epa na yo fele azofuta eloko te kolesa ozolesa makambo nyonso ozosala ale akangisi mbongo ete ya bino bana na biso mituma kaso bolingaka koyoka te ete ya bino makambo ozokomela baninga ezalaka mpo na bino leson ete ya bino nde bamunuka mboka na biso baloba babaka babela mwana wa muntu wa mufu ateleja so baza koteya mwana mutu aza na bomoyo oza na baboti te profite osala nini yo mpe oyoka conseil wana mpo ekosala nini ekosunga mpe yo zika maboko mona pasi mpona mobali oyo apesi lo mbongo botika basysteme okende kovanda na mibali nana apeseli eloko te masanga bato bameli te kimundi mama alati te yo wana mbango nake kaka kokota ozokende kokota mpona kobanga mutu mosu azwa enzo oke kokota escro siko baescro wana baza na bolingo makasi baescro wana bayebi kopesa bino bolingo akopesa escro mama eke na mama escro akopesa yo bolingo bana escro akopesa mibala baescro abaye bopesa basi bolingo akopesa bolingo apesa yo bolingo yo bitetetete bana na botama na balinganga boye te ata papa na mama babotanga batikala kolinganga boye te okamati ya lomi pesi yo mobima nzoka escro makambo oyo eza ya sika te na kati ya mboka poto ezalaka ntango nyonso donc conseil nango eza ke botika kokende kokotaka mabala yo akula kutusomba yaka tovanda mabala wana ezalaka mabe yango bomonaka mutu mosu avandi mwasi na mobali bavandaka na ndako bavandaka après 20 ans libala nekufi bakaboye na bango mobali akebala mwasi mosusu ekomi bavandaki penza 20 ans tala lelo o penza mobali mwasi wana abotoli mobali ya bato non kovanda na bavandaki 20 ans bavandaki na bango kaka mende basaki nini babalanaki te o mobali abalaki mwasi te fo boyebake mobali nyonso azo reconnaître ke azovanda na mwasi oyo abali te mpo na ye ayebi ke azovanda sans engagement les gens quoi ndenge tozaka babonnement ya batelefone mosusu awa bayebisi yo une année sans engagement oza na wana telefone eza nango wana oza na wana internet mais une année sans engagement mobali oyo apeseli mwasi mbongo libala te
ata bovandi 30 ans bakoba sans engagement yango bomonaka ke mibali bazaka bongo avandi na mwasi apeseli mbongo libala te mobali wana soki alingi abalisa bana ke babotaki bana basi alingi abalisa bana asala ndenge nini bakoyebisa ye il faut osala nini obala nanu bana wana mpo obalaka mama ya bango te yango na bomonaka mobali ya ndenge wana soki baboti bana basi bana nde bakomi kokende kobala famille elobi non bokobala bana te mpo mama na papa bango abalaka mama na bango te il faut nanu papa abala mama baoblige nanu papa asala nini abala mama mpo bana ne bakoka nini bana ne mpe bakoka kobala eza makambo ndenge esalamaka na biso bato mwindu lelo oyo bana bato mwindu ngo asalaka bamariage dans l'événementiel boyebi yama elia nitu mais okomona ke mwana na biso ya mutu mwindu azobala mundele aexplike mundele ke omoni biso banoir toza bandoki sikoyo lokola ozokende obala nga boye il faut opesa mongo ya libala mpo banoko na biso na batata mwasi baka lokoso so bazwi mongo ya libala te ekosala problème bozo comprendre yango bomona ke mwasi na mobali bavandi 10 ans lokola mobali abalaka mwasi te mobali azoyeba na conscience ke mwasi oyo nabala ye te me tovandaka na biso kaka moindre pepin soki azwi mwasi na ye mosusu il s'en fout complètement aza kuna te asan foutre na ye mibali mpe barapelaka bi banikonga na tobalana te tobalana te tovandi 10 ans alobi tovandi 10 ans me tobalana te mundele abengi yango concubinage mpona mariage eza legal epa mundele abengi yango concubinage akobi soki non ngai na tovandi mpenza 10 ans me tobalana na biso te soki asa tombe amoureux côté mosusu asa azwi mwasi mosusu oyo abetisi ye motema oyo asepeli na ye hey mama mobali akoyebi soki non ngai na tosala nini tobalana te nazwi baengagement na nga mosusu nani akotikala na perte eza yo mwasi ya mobali te mwasi okoperdre mobali akoperdre eloko te sikoyo soki totali bato babalani légalement ke mobali abala mwasi na ye légalement babala na pesa mongo libala abala mwasi na ye na mairie soki badivorce basepaki kosala divorce ezala ndenge nini bokei moko asengi divorce soki moko asengi divorce mosusu aza d'accord akosine divorce oto divorce oke na d'accord so mosusu aza d'accord te akosine divorce tabi te nga alingi mwasi na nga to nga alingi mobali na nga na kodivorce na nga te akodivorce na ye te boyi na yebi na kodivorce te nalingi mwasi na nga to nalingi mobali na nga akodivorce te eza mpe droit na ye ale libala ndenge wana okomona juge akoyebisa bino bon bokende bovanda bosolola ta mosusu bokoki koyoka na lobi bosala nini bokobongisa bokozongana c'est comme ça que ça se passe nyonso eza mpona kote ya bino botika mambo ya systeme ayaka tovanda systeme ayaka tovanda eza mabe na systeme ayaka tovanda mibali baperdaka te basi nde baperdaka mpo mobali soki asa azwi yo nzoto azwi alie ti alembi soki asepe na mwasi mosusu ake na ye parce que ayebi ke naza na abonnement moko sans engagement donc bon abonnement sans engagement donc nyonso ya yo eke nango ofele apo otikali na susi na motema otikali na pasi boteyama bino bayebongi kokota mabalo babali bino te il faut koteyama ya omona mpe bato mosusu omona baza na processus ya divorce mais moyen asalaki ebala mwasi oyo alingi ya te mpona nini mpona no baacorde divorce te moyen akende kobala mwasi mosusu eza te libala eza kaka avantage na sens nini ke il faut kokende na baprocessus nyonso tout oyo tobengi libala soki omoni ke libala eza mabe vanda lokola apôtre Paul po libala eza yango mpo obligatoire te eza institution auti na nzambe bien sûr mais apôtre Paul abi soki omoni kokobala te olingi kovanda lokola ye ovandela yo lokola apôtre Paul po ya kolela lobi te ke yo nalambelaki ye mama nasali boye toboti tina mwana mama mais tala ndenge asalinga asali bongo parce que ayebi deja bafaiblesse na yo bino mpe mibali oyo bozaka kozwi mwasi ozovanda na mwasi ovandi na ndako ya mwasi ovanda na ndako osaleli mwasi ozwi mbongo ya mwasi ozovanda na ndako ofele mwasi azofuta ndako na ye yo ozana ozolala ofele ozomata mpe mpunda na ye ofele ofuta mpe eloko te na suka na yo tike bokozo bapinishe na bino c'est mpe isi ba nyonso efutamaka awa na se ya moi mabe nyonso tosalaki efutamaka awa na se ya moi bino mpe mibali botalaka nga boyoka botika kolelisaka mitema ya basi botika konyokola basi
botika kolokola libala ya motema ya basi ovandi na mwasi moko boye na ndako mwasi na soki mpe na yo mingi botikitiki basi na bino na bangola botiki basi na bino na bakongo botiki basi na bino na nini kuna na site koma kaka Turquie Grèce oyo kozwa mwasi moko awale obotisi mwana nyonso na poza na place ya kolala nyonso na poza mukanda parce que ozomona ke okokovanda foyer te naza mwa place na nga kolala bosalaka mabe so okuti mwasi aza na ndako olingi linga ye pour de vrai bovanda pour de vrai ovandi na moninga 10 ans otiki aussi minzela ok abandela lisu vie nous reste kobandela vie ezaka facile kobandela vie ezaka facile te ebomaka moralement et comme akotinda moto azomela masanga te moto komela masanga moto famela 2 bouteilles ya whisky po alala moto azoka so olala te faut moins 2 bouteilles ya whisky po azo pongi alala et comme akabongo divorce eza facile te divorce ezalaka pasi divorce ezalaka pasi ezakelo ko mo ezala facile te yango wana bino bana basi surtout bino bana basi nde bosa nini boteya makoleka bana mibali po bana mibali bakotikaka kosaka mabe te ata bazoteya bango bazoyoka te na mikate na ngai tacos pas de goût. Père tes amis ya basi. Moi ça zalaka gagna na bolingo soki aboyi mobile. Wana nda oganye mais soki mobile aboyi esimba ate. Mibali botika makambo. Moi ça alambi aboto yo na mwana. Nzoka yo na moto ozana makanisi. Mibali ba escroc bele besko nzoka mobile na moto azana makanisi na ye mususu azoba ki yo to vanda ka de to zo vanda boye. Le besoin que moi c'est dans ça ni benda na ke. Alors conseil gratuit votre deuxième maman zo pesa bino na tango alelo la kisi ke kokende kokota na ndako libala te soki mobile asali ba procédure nyonso tuté kokota na ndako libala wana te de peur que lobby tango ko décevoir yo osa nini olela po mitema nzamba bomba yango to yebaka mitema te mobile apesi bolingo nzoka azo pesa bolingo na ba intérêt na ye pour na place à kovanda abina vanda na ba foyer te na okende futela na nganda kute na vanda wakaka na lia kofele encore mi mobile so koti libala mama ayebi ke mwasa zo lengela ye mwasa akosokipe na ye na nyonso po osali ni aolengela libala kolengela mobile eza mabe eza malamu mais lengela mobile oyo abala yo oyo apesela yo mbongo nde lengela mais système ya to vanda yo za na ndako mobile yako vanda pana yo mama wana to lengeli musala mpunda yo lengela na ida ko baki na lengela lobi ya kobala nga non yebake soki les gens sont vendus na mobile ya bali yo te po abala yo ezalaka pasi po abala yo mama na lobi te ke ezalaka te ezalaka mais ezalaka pasi surtout na bapoto awa donc avant de s'engager avant que de vanda na ndako mobile malamu mobile ya bala yo soki mobile ya bali yo apesi le mongo libala wana kokende kosa nini okende kota libala en bonne et due forme ovana ndako libala soki mobile apesi la mbongo libala te kokende kokota te akolia yo alie mbongo tango kosa o motema ne sepele antikyo otikeli yo lela comme kosa nini okomi kolela babela mwana wa mutu amufwa wa teleja. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusako muna nzambe anibeshineni bana betu bons ngai nazozika na ngama boko na ngai mikate na ngana oke na mon amoureux de Marie parce que moi je suis marié légalement. Bye bye.